Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Boutique bijoux d'or Mossi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or Mossi. Boss, voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or. Boutique bijoux d'or Mossi Elengi. Émission Maman Bijou dans Kolamilo. Quand il collabore à moi si la combo à Bijou. Mais là, Maman Bijou dans la mairie de Kaka. Deux sujets au pays que c'est la Kolamilo. Tu es pour solo là. Pour la nuit, tu diras toujours Kotombo la Mabé. Pour la nuit, tu diras toujours. C'est bazan à la conflit, la barre, bazo soit dans la barre, tu te dis car Koya Kokota, tout la carte pour la Mokili Mobiba. Et Yeba. Pona nini tolinga lisusu pa koloba ke na yebi bien. Mama Bijou do ka ande da lobaka soki zambala liboso okoti na tela Mama Bijou eza azar te nzambe mutatinzi yo okota awa paske awa biso tosala ba polémique ya bizoba te awa biso tobeta basolo epesaka bato conseil. Mama Bijou do alambaka lataba insita ba mindele ya bato mwindu. Mama Bijou do Beta masolo ya chaque vendredi na 20h30. Mama Bijou sala émission na ya ba amser on ka alibala. Contactez Mama Bijou do faire la vidéo tout tenter tout luka amser na yo et sikani azali. Mama Bijou do sala promotion ya basta. Mama Bijou do faire la publicité. Mama Bijou sala information de la Congo. Mama Bijou sala bagage. Mama Bijou sala makabu edele. Mama Bijou sala facilité na dalina na koki kosala interview na mutu soko bengi singa tosala interview na kosala interview. Mama Bijou beta masolo ka ozo tosala conseil. Mama Bijou alinga masolo ba polémique na linga masolo teke oyo natanga bakuba ba tubengi ya mabe. Non, Mama Bijou do sala ngote. Mama Bijou do aluka benzi ya bozo bate. Mama Bijou do alinga ko nuire bazia batike. Yango wana Mama Bijou do alobi lokolo ko na kata chaîne nanga osali mabete s'abonner. Fina cross la notification pour la makamune si na banakotia et comme la kayona facilité nyoso et koki pe kozala otala kada o Mama Bijou mais là nous encourage à s'abonner te dans ko invité au lelo s'abonner la vidéo suivi au kozala jamais de sika ngeli na lobaka partager vidéo au point de komoko azwa un plus na lobi bakamune si fallait na loba mbote na babonner nanga lebo pesanga confiance sabino mobulu sabino de Mama Bijou do lelo aza arati na vandi ya po na bino po na ndenge bopesanga confiance bo partager ba vidéo na nga ba commentaire na bino na zango besoin lisolo koma na ekoloba yango bolingi mingi surtout ko partager kaka ba biloko oyo eza kopesa impliqué na ba foyer ya batu bolingi mingi ko partager biloko oyo eza vraiment na éducation te yango nde bolingi ko partager so nde komoko bo abeta na masolo ya bien neti Mama Bijou bolingi ko partager biloko na nga te bolingi kotela nga ba commentaire te bolingi kotela nga ba j'aime te kento ya nini balobi vraiment soutenir mutu azosala mosala na ye yanga. Mama Bijou do na lobi lelo toye kosolola kofingana na internet tolembi surtout na bato bazokota likotela mwani tobandi nano na poe wana nazalaki na ngai besoin okota makambo te bomoni baprofil na ngai na tie. Mama Bijou do nazalaka na tala nga ta mosu nalinga mingi koyoka musique na ngai ya nzambe nazala na basérie nazala babiloko na ngai mingi nayokaka nalandaka na nga ta mosusu babiloko epesaka mwa mayele ebakisanga mayele na mosala nazosala epesanga mayele na fali na nga ndeni nakokolaka bana na nga donc nazwa mayele nazala na babiloko na kotaka me babiloko oyo bapolémique mosusu vraiment nazalaka se na moni yango malgré nasalaka mosala ndenge mona bandeko me nazalaka contre bapolémique wana nafungolaka même pas nakotaka même pas natiaka même pas maloba sino ekoya kobebisa direction oyo nga nazali naboyaka kokwea na bapiège ya kolanda buzoba eloko etindi nga na beta mwa lisolo oyo mwa moke parce que lobi na bandi namoni vraiment ndeko na nga moko nayebi ye très bien tosololaka nayebi ye atie bapolémique lobi okuna lisusu
lisusu namonaki lisusu mama moko nalingaka ye abetaka masolo na ye kitoko azalaka na banzela mosusu atie bapolémike donc nakomomona bi oyo mabe ekoti donc biso nyonso tu mutu nyonso tu donc soki atie information oyo te azwi bavi te motema na ye ekozala malamu te nyonso toyo tozosala nini mpona kaka tozoluka kaka bavi tozoluka kaka bavi yango wana na ye tosolola na bandeko oyo bazobunga nzela ozalaki na nzela na oyo ya malamu zala kaka na nzela na oyo ya malamu donc nzambe ye moko ayebi pourquoi teki oyo na nzela wana balobi malembe tokokoma kaka na baplace wana soki nzambe alobi apambola oyo akopambola yo kaka ata bakangeli yo butu eza motu biso otindelaka ye bavideo ozotindela ye mpenza omonaki na page na ye atalaka na ye même pas mais otindelaka ye kaka atalaka na ye te mpona nini azoboya kofungola mpona akotisela oyo vi moko ye soki azoboya kofungola nzambe aza na bato mosusu akotindela yo bakokota bakotala epi bakopartage yo kuta kotinda bango te ndenge nga lelo navandaka na ndimaka te babone oyo nga nakoma nango eya nango kaka boye la plupart babone nango bazalaka ya France ya Belgique ya États-Unis ya bamboka bisika Allemagne mwa moke mpona nini ta mosusu moto amoni yo moto ayebi yo olinga kosabone na eloko na yo te wana tokoya yango mwa après likambo ya bandeko na biso mibale mama na biso Yvette na mama na biso Karine internet eningani bato babandaki kolamba batiki kolamba bakoti na bapolémike bato babandaki kopesa baconseil batiki baconseil na bango babandaki kopesa bakoti na bapolémike donc soki otie ndenge nga lelo natie profit oyo nzambe asunganga mpe na buzwa ata 1000 vika azina zonga lelo donc soki olobi lisolo wana te okozwa bavi te ezalaka kaka nini mutu na mutu garde bande na yo soki ozalaki na bande oyo ya malembe kende na oka malembe suka kokoma to soki de Belgique ngala garde na bande ya malembe ya donc ya 80 ya moi na suka ya 100 na suka ya 80 en l'air na suka ya 100 en l'air okokoma kaka na Belgique mutu azokende kuna basaka 40 na bako akokoma na bili ata kobi liboso na suka yo mpe kaka okoya parce que ezalaki destin nzambe atindaki te donc ezalaki dans programme na yo epuis eza destin nzambe ayebaki te mwana ngo lokola bimi na lima nazokende France ata na 80 wana suka okoma na France ata nakomi na 2 heures yo moto okomaki na 18 heures suka biso soki tokomi. C'est comme ça, mutu a gardé bande na ye, gardé bande na yo. Malembe, nazana ndeko moko notanga kombo na ye te. Maman moko boye alambaka bien. Ba vidéo na ye vraiment etalamaka. Banda na ye ba mama wana. Na yebi te soka mama ya France, banda na ye ba mbula na mbula. Mama wana kangamaka na kolamba na ye. Kaka kolamba do nzamba pambola ye na kolamba na ye. Totika mutu na musala na ye. Ezala mutu na botama afingaka na ye kaka bato sikoyo tofingaka te mama nango batende yo kolamba okotikuna pourkui totika bandeko na nga mutu ya mutu agarde bande na ye oteyaka vanda wana banda koteyaka kaka bato mikolo ya yo kokoka basimili soki vi wana ekokoma mpenza soki mpenza okoma te ekolemba te yo kontinuaka kaka kontinue nzambe akosunga yo to mutu ya mutu azala na bandi na ye bandeko na nga bamama mibale nayebi na nga bino me moyen nabenga bino ezaki parce que eza na bato mosusu bazalaka deja soki asa goute bavie ebele ekomi mpasi mpona abima wana ou bien ntango yo kobenga ye akayebisi neti yoza jalouse na ye yo koti ye soki nini po ya vi soki 2000 vi 3000 vi me nzoka bongo te bandeko mingi bazobunga eza na bamama mosusu bagarda bandi na bango nayebi mpe bango nzambe alola apambola bino mutu ya mutu togarde babandi na biso kofinga epesameli mutu mosusu epesameli bato nyonso tu te eza na mutu mosusu afingaka soko olandi mpenza vi na ye mobimba aza na ye bongo donc ye mpo na ye po azwa bavi ebele ifo avanda abandi kofinga epi mingi la plupart oyo bafingaka wana ayebi na ye lisolo yango te soki abandi kofinga kakoti na dossier soki ya nana na makambo ya banana mosi afali ndenge ezalaki soki azwi kote ya nana abandi kokumisa soki abandi kofinga niki akofinga niki lokola ayebi niki tolongo na makambo oyo tongo misusu na makambo
irsi peshanga na sila eza na bato bakota bandeko na ngai togarde babandi na biso eza na bandeko bakota donc akota bansoka bandi kofinga irsi ondira alalaka na ye mbetu moko akoloba lobeloba soki abandi kofinga sila mpona nini boye bandeko na ngai vraiment mama bijo alobi ça fait mal komona ke donc biso nyonso tozolingaka tokende na bapolémique tozotika koteya tozotika kolamba madiba mosusu baza komélange mais akomona keta mosusu mpe nalambi naza ta mosusu na 20 vie naza so na 30 vie mais so nakoti polémique nafingi motu na 2 heures du temps naza na ba 3000 vie akopréféré nini abandanaeka akofinga bato mpona nini mpona azwa mbongo ya youtube sikoyo mbongo yango ya youtube alobi ke moto akolia kaka na motoki na ye wana vraimen eza motoki na yo je crois pas eza motoki na yo epi la plupart ya bato bafinga baviolesiaka te epi bakotaka makambo ya bikotela mwanza neti sikoyo makambo ya karine mpona nini biso tokozala au milieu de village tovandi na yo kaka boye parce que baza bandeko nano nga ndimaki ke sila na irsila akende na matanga ya basila irsila akende na matanga ya basila je sais pas vi na bango mpe bacontinue na kikamarderie na bango ata ekozala ndenge ezalaka te mais c'est sûr bapolémique wana esila nango parce que baza bana ya baza famille basalaka mosala moko bango wana mingi bato bokoteki botikali na basoni loko bozala na bino soni boyebi na bino ke wi eza nango bozosala na bino base bozoluka na bino tozanga na biso soni soki likambo esili ya iosile na ivet baza soki combien de personnes amoni mpe bato ebele bakombo ebele bini wana mosusu soki mama bibi ayebi te parce que nakuyaka na biloko aboye te naklikaka te natalaka te noki koya kobungisa nga direction na nga oyo nga nazotambola lokola tozanga na biso soni soki oyo ya mama na biso karine esili tokozwa lisusu mutu mosusu parce que tozelaka tozoluka place nini baconflit ezali tozoluka bato basalaka mosala na basala parce que mama bijunga alobaki nakondanaka mutu te moto ya moto azala mosala na ye eza na mutu mosu ayaki na ye na internet mpona kosalir baninga eza na mutu mosu ayaki kaka mpona konuire bavie ya baninga eza na mutu mosu ayaki wana kaka mpona kopesa concert eza na bato mosu bayaki wana mpona balamba balakisa baninga oyo bayebi kolamba te kolamba wana eyedaka eza ya mutu mosusu olambaka eloko ta mosusu ndenge mosusu omoni moninga mosu alambi na ndenge oyo olambaka te oyekoli oapprendre eza ya bamama mosusu mingi baza na mpona kopesa ta mosusu bajeune fille baconseil c'est bien parce que babiloko tozosala ekotikalaka mpona libela owete yo mokokota olongola bavideo na yo mais eza wana ekotikalaka libela ata yo mpo olongoli me bato basi batalitali tozala na position mutu zala na bande na yo tika bao bafingaka bafinga parce que bayebi misala na bao bazosala tika baoyo bafingaka bafinga bao balukaka bapolémique baluka parce que la plupart ya masolo ya bapolémique mingi otalaka ata mosusu azofinga motu oyo aza innocent azolinga kaka conduire vi ya moninga bape babengi yo bapesi oka lisolo banda abenga finga motu yo obandi kofinga ntango osilisi lokola biso mpe tozala na biso bazoba biloko boye tokopartage yango mokili mobimbe mona ntango yo bozopartage ye mpona motu na ye eza kovimba parce que ntango akosilisa kaka kofinga mbala moko 2000 vie alelobi lisusu akontinue babengi ye lisusu benga finga ngel ayola bandi kofinga naozolanda ndeko moko ya mwasi camarade na nga makopine mwana mama na nga mazoli na belgique auti kotingela nga nalandi mwa lisolo mo ndeko moko abeti la plupart ya makambo oyo bofika na surtout na bainternet 99% ezala ya lokuta parce que soki mutu bozoswana mutu bozoswana mutu soki azoswana na yo akomi lokola mbanda na yo jamais akoyi koya kokumisa yo ke bizwa na danger non akoyaka koloba mabe na yo akoya tiki mpona akumisa na internet mpo bozoswana na ye alebi biso mpe toyoki makambo bongo tokomi koapuye ntango tozokoapuye tozokotinda ye afingaka kaka tozotinda ye lisolo wana esila te mais se topeti yango kaka omona lisolo wana ekokilimu na ye te ndeko ngo kaka bini babandi na ye kofinga motu bobeti bino nyonso mpo bobeti yango kaka ta motu moko tali mpo na plupart ya bavio ebele ezalaka nini mama bizi lela zwi te
ndeko na biso moko ya mwasi azofinga moninga na ye ngai nazwi video wana ntango ngai nazwi video wana na partage yango kaka moto tosalaka na ye mosala moko wana ye mpe kaka moto akoya kozwa bavi wana mingi soki olandi bato bazwakazwaka kaka bavideo wana mpona kokomisa bavi wana ebele eza kaka biso moko tosalaka mosala oyo kaka video wana moko 4, 5, 6 personnes 10, 20 personnes bazwi kaka même video déjà moto azalaki nango moto ya liboso aza gagnant parce que bandeko bayeba yibi bavideo ntango bazoyiba bavideo baza kotia bazo kopartage eza kotambola nde ezokomisa bavi wana ebele mais sikoyo nini buzoba bandeko mibale so bazoswana se bandeko mibale bazoswana biso kosala nini tokopesa conseil so topesi conseil na bato bozalaka proche na bango ozala na numero ya ndeko wana mosusu pesa ye conseil botika boza bana ya famille moko ezalaka te ke ifoto botama mama moko ube papa moko non nde bosala deja mosala oyo moko toza deja bandeko nayebi te la plupart ya bato mingi ntango mosusu bakozwa video oyo na ndenge ya mabe mais non ngai nazopesa nanga kaka conseil mama bizu nalobaka conseil ngai napesaka zwa oyo kozwa tika oyo kotika parce que eza nango conseil epesameli motu nyonso to andima ngo te biso tokopesa nde conseil opesi ndeko wana conseil so osololaka na ye aza ndeko na opuko osali boye soki ayoki te kozwa video na ye ti banda kopanza yango soko osala yango ndenge nini non eza neti yo moto ndeko nanga lisusu ya mwasi nauti koyoka ye lelo na ntongo abi lisumu ezalaka teke kaka po bijou ndenge nga nazobeta lisolo boye soki ebeti lisolo ngo na fingi motu ezakanga yo ozwi yango partagele bato biso tosali lisumu moko parce que soki ozoki yango partageaki yango te ndeko wana mosusu wana ngaka yeba te ke babengaki bafingaki mama biso ngaka yeba na yango te mais ntango yo partage bia bafingi etikala partage toza kosala même lisumu na moto alobi na yo moto ozopartage tozosala même lisumu surtout ya kobebisa bavi ya baréputation ya bato na bareseau soso botika po botika bandeko mibale so bazoswana tokota te toya wana teke mpona kotia bisu petrole likolo ya makala oyo esepelaki moto non ezalaka te tolongola simini ya baeosile tokoti na bao ya bakarine tokoya na bao ya bato mosusu toza kaka koya toza koluka place nini bazoswana toza kotinga bao na makasi baswanaka ubie koma mama bizu lelo na ye kaka koloba mutu na mutu agarde bandi na ye so ozana na bandi ya malende tambula malende okokoma kaka epuis mutu ya mutu ayaki na kati ayaki awa na internet awa mpona koluka ayebi eloko nini oyo aye kosala mingi mosusu kaka banda kaka boye akanelaka ne kaka balingala ingoli chaine abandi ofinga yo sikoyo ozolanda mutu abongo na tuni yo ndeko ozotalanga yo sikoyo kolanda mutu avanda na ye akanelaka ne kaka baninga nafungola chaine mpona banda kofinga yo ozalaki nango na nzela ya bien ozalaki na mpona kolamba oza koapprendre bato okoti nango na buzoba ezalaka te tika ye parce que eza mosu wana soko olandi ye pena na se amesana bongo tozalaka na baparent tozalaka na bana toza basi ya mabala donc mokili eyokaka biso toyeba eloko nini tozosala parce que d'abord so ovandi ozofingaka bato bana bapesaka conseil te mobali na yo sekasaka ndenge moko na yo botika motu na motu asala mosala na ye parce que jour ya suka ata ozalaki camarade na nga senga nasalaka malamu kodiembelanga te mpo ngana otokende so na lifelo donc sengi nga nasalaka mabe ata tozalaki bacamarade na okota lifelo nga moko mazeli mamadi bokolanda nga te c'est comme ça po apuyaka makambo eza ya malamu mama biso abetaka masolo na ye epesaka bato baconseil mama biso abetaka masolo na ye ya polémique te na ye bokopartage yango tokolinga kuti kofungola te ezomona ngao babeso balobaka nango baeli yo ozolinga mpenza place ezaka ya mobwasi mapena so na komi boye mama nanga na bandi so nafingi nanga mama mezeke na bandi kofinga mama zoli nafingi mama zoli te na koti na mama mali nafingi na koti na boye nasi makambo na ofinga bao nayebi nanga ngo nayebi nanga ngo te naza kofonde nanga lebino mpe bopartage popesa bato ba AVC eza bato mosusu bazalaka banere solide te abo akrake parce que internet ezosambuse akrake bato mosusu bandima na bango babi baloba wana mabe ekutamela yo te ata balobi na bango ekoti ebinia ata bosali ekoti ebinia mpo nayebi ke eza nango nga te mpo nayebi ke makambo booloba eza nga te parce que bato bayebi nga bayebi bizu c'est comme ça
mais ça la mutu mususu seka boseli ka chantage ya buzoba pour akrake mutu to garde babanzi na biso bandeko na nga bakolege na nga ya mosala bandeko mibale na mona kibino lobi boza bobungi vraiment nzela bokoti na nzela ya bato mosusu nzela wana ebongi na bino te esali bien te kokota na bakolomiki ya buzoba non zala na nzela na yo olambaka zala na nzela na otelemaka wana nzambe akopambola kaka place oza wana oteyaka obetaka masolo bahistoire vrai soki obeti mpenza histoire na yo moto azwi moto apprendre telemaka wana papa YouTube mawa parce que biso papa YouTube azoyeba makambo bato ozosala na kati ya YouTube mbeta mosaza kanja kosala yo okanganga ata 2 mois tokotala sika oyo bapolémique esili tokotala biso tokozonga na ba 20 vie tokozonga surtout bato ya mitema mabe oyo balingaka kotala baliloko balinga te mpona oyebi ke so afungoli nini na yo apesi yo soki bango bakanisa 1 euro soki $1 nzoka c'est pas comme ça azobanga kopartage video na yo mpona ata mosu asepe na bisolo ata nyango ka ye moko aefase yango akopartage te po azoka soki apartage bijo akopambwama nzoka kopambwama ezalaka nango deja eza ya mingi baya na mosala oyo aya maboko mibale aye maboko mibale aye koluka eza mpe na mosusu baya ya na ye deja ase azala na ye bien donc neti nga naloba na mikumisaka te me bato bayebi nga na babeta mpe bisolo ya nayebi ye bien nazoya nango kala mingi te bato bayebi nga bayebi nga ngai na souffra te depuis ke nazalaki mona moke mpa na biso na tikali kosouffrir te do nzambe alola kumama nasouffraka te si nazangi ya mingi me ya kolia ya hôpital oyo ya kolate kozanga te eza ya bato mosusu baya maboko mibale ya akoti ntango azokotaka na mosalo ya YouTube aye na brital mpenza to alinga leka bao bazalaki liboso na ye brital donc alingi koyoka te kotola bamutakalize moto alingi koyoka te kekuti koto polémique moko eza koto donc azoluka bavi na ndenge moko epuis biso moko toza ko apuye tala balive bato bafingaka bafindi omona osala live ta mosusu monaka 5 quelques personnes po azofinga mais yo sala live na oyo ya normal mama biza osala live monaka ta mosusu te nazwi bato ebele ta mosusu bizi oyebi te ke mama bizo abetane masolo na ye chaque vendredi na 20h ovanda te oyokani omonango languvani antuka bandeko nanga mama bizo nayaki kaka kopesa conseil mutu na mutu aza na ndenge na ye nzambe asala ye tolingaka kochange tolingaka kochange babandi na biso te zala yo masolo oyo obetaka wana malembe nzambe akopambola yo longa mama na biso Claudie alandaka na ye mama biso mama Claudie na ore alandaka na ye nga sepelaka ne na basolonga na beta mama na biso Ariel mama ya badivin esika azali mbote esika ozali olandaka na yo nga obeta masolo nga na beta esepelisaka na yo mama na biso Rita mwasa ya Desi na Suisse olandaka na yo sepeki na obi mama biso malembe nga na bi oui merci mama na nga malembe mbangu te mbangu nde pema eza ya bato mosusu bayawa ata mosu aye akoti ali baona yebi na koti kuna mpona naolinga nasilisa soki projet moko naza nango ngasi nasilisa baprojet na toyaki awa ngai nayaki awa mpona osala bapublicité ya bato kolamba nazoseka naopesa conseil soki bakopesaka ngai $1 na YouTube oui merci beaucoup $1 wana nakoti na station natie essence ngai wana nademare na kei c'est tout tozala na babande na biso parce nga mama biso nalobaka ngai nakoki koya kovanda akona finga mote na kosala yango te ngai na bato nabangaka ngai na motu moko nabangaka makasi nzambe oyo alona nalingaka te nabebisa d'abord réputation ya motu parce nga moko nayebi bato baza victime oyo babebisa baréputation na bango basala eloko te ndenge bayokaka pasi esalaka pasi makasi zala sikoyo na maîtrise nzambe kaka azala na yo mpona etape wana eleka nayebi bapasi wana siko ngala ya kaka awa mpona vandaka ta mosusu ndeko moko asalaki likambo moko na erreur alebi so lokola asalaki likambo moko na erreur ta mosusu ezalaki mpe na volonté na ye te surtout bandeko ezalaka tindeli ta mosusu motu soki video ya modele nini na yebi soki bazali kokanga ta mosusu ezalaki na volonté na ye teki na sentiment de personne moko wana alinga moninga mosusu alebi so wana toye toanzi kopetela ye mbonda tozosala nini tozosala mabe parce que ndeko wana ya mwasi azosouffre makasi likambo oyo olingi basala oyo te kosala moninga te totika
bato mibale bazoswana biso tozala na katikati tokipe bango te soki okipe bango te baotika mais soki tozokipe bango chaque jour tozotia bango kaka chaque jour tozotia bango kaka soki otie bango ozwi bazwi otie bango ozwi bazwi bango mpe baotika te bango bazobimisa kaka bazofingana kaka sikoyo oti wana sikoyo tokolinga po ya bango esila efo ya mosusu eya so ya mosusu eye totiki koto tokilima tokomoka bato ya liboma bato ya maboma tozala na babanzi na biso tosala mosala na biso malembe nzambe akopambola biso bandeko oyo mosalaka na bino makambo ya bapolémike ya kofingana te tozala na biso nini tozalaka esa eloko te esala eloko te epuis la plupart eza na mingi bakendeli na bao mpe mosolo te yebi mpe mosolo tokano mpe mbongo ya mosala mbongo wana ya youtube so oyo babakisi ezo 100 € likolo de 100 $ likolo kofinga ye nde esaloni tala la plupart ya bambongo na basalaka na bao mpe na yango eloko te parce que no namona teke motu moko na youtube akomi riche awa na baoyo toyebani tozala na babandi na biso oyo afingaka bato akontinue na ye kofinga moto aza na masumu na ye parce que balobi lisumu ya moke na lisumu ya monene ezalaka te moto aza na masumu na ye lisumu na ye kaka mpona koluire bato ye lisumu na ye kaka mpona kofinga bato soki azwi dossier ya motu po atika yango donc ifo nzambe alola atekisa yo azwa mosusu motu mosusu basalaka échange ava atika ya yo ifo azwa mosusu soki azwi mosusu nde atiki ya yo adose ya yo nayebi te kasa bebisi motema na yo ayebi te kazangisi yo bakongi ayebi te ke kolela nini oyo oleli leli butu mobimba kaka mpo na ye papa youtube so bayokaka makambo abongo papa youtube so alika 2 mois makambo esila to biso tokozonga na 20 vie ntango tokozonga na 20 vie wana epuis ekoteya biso tobeta masolo mosusu tomekana tobetaka masolo ya bafamille na biso yaka pesa bato conseil bato bakoyoka yo tozonga na babanzi na biso bandeko mibale bazobomana oyo baza koswana eza na moma bango moko baotika epuis bakotika ndenge nini bakotika so biso te biso totiki kokipe bango baotika na bango loka biso tozokipe bango kaka bango mpe bazokontinue kaka na eloko tozokosa te baza bandeko biso toyi koya kozwa te ke tozwi bango batie bamakala biso topelisi lisusu likolo non parce que ekomi kaka soki okotika na youtube yango na yango epuis zala na curiosité tala kaka bavie ya babiloko wana ndenge ezosala oyo loboni nzambe nanga oyo tozokende ti wati totiki ya bayersi tokoti boye totiki boye tosali boye non togarde babanzi na biso soki olambaka lamba na yo nzambe akopambola yo kokota na wana basentiment ya buzoba te parce que mwana mwasi wana afingaka bato mwana mwasi wana asala boyokana ni kofinga bato kofinga motu kofinga biso toke kala ezalaki kaka soki kaka ke moto afingi neti ngala za soki kaka moto afingi motu mbala moko naomona kaka na kalifio kaka mbala moko donc moto oza na motu te pamba kaka epuisiko na internet oyo mokili mobimba eza na facilité ya komona yo soki moto amoni yo te seke ayebi seni na yo te seke batindeli ye te epuis otala kaka boye mwasi ya libala otala mpe kaka boye abotama ye moko taza mpe kaka na bandeko donc abangaka na ye motu te donc tia motu mpenza bakata nga makambo nasala eza ya bato mingi eza motu moko bayebi na ye kutu teke mama biso kaka na chaîne parce que ye azala nde na bareseau sociaux te lelo sala lobi bao nalingi namona kelongi nao na kati ya chaîne wana te natiki na wana natiki oyo makambo olobaka nasepelaka nango te nayoki ozongela nango kolamba lambaka na yo kaka na continue nango kolamba te nakoza vivi wi nakosala ngo mpona sentiment na nga mpona sentiment motu te baoyo bakuyaka nga bazali la carte vigale merci esika ozali mpo oyo akuyaka nga eza na motu motu okoza azali ami na yo mais ata otindeli eloko akopartage te motema mabe mais alobaka eza abi na yo akopartage te ata sepeni na lisolo wana ata mosuku tokofungola te mama bijou likambo ngai nalobala bino likambo ya liboso yango oyo togarde babandi na biso motu ya motu azala na bandi na ye totika koappuye mabe biso mpe baoyo bino mpe baoyo bolandaka biso boyebe eloko nini ya kopartage eloko nini ya kopartage parce que bino nde motu ozokomisa so mitu minene so na ye nafingi motu awa ale bopartage okomisanga motu monene bolingi sikolobisina ya kofinga biso motu mosusu apres bopartage est ce que bozosunga bozosala masumu ndenge moko na ngambu bazokofinga bato parce que soki opartage na yo te ofasi yango kutu bango ezalaka bato mosusu bazala neti ngai nazalaka sensible na makila bato bayebi ngai neti mazoli ayebi ngai moko wana kuta tindeli eloko mwa madali mama bijou limbisa
na tiki parce que tant sur ozwa yo beta amazon tant sur ozwa moi quelque chose bakati wana et puis na beta ko ndire lisolo on a meli ko tia photo ya mwana mwasi yango bakata ke litama papa YouTube boy na longo yango mbala moko abi ba bijou na yebi ko ka ba bionga bongo te mais loko beta amasolo mekana totala eloko oyo nazaka sensible nga makila te talinga te muto tindelanga tindela na la vidéo tam susu ya soki ya modèle nini mais oh mutu bakati mutu oh mutu bakati liboko ko tindelanga te na koka kotala makila te siko eloko bongo ni na effaçation tinenga na effaçation direct na tindi la deuxième personne te na effaçation kango soko moli lelo ko mwana mabebo mutu tindelo effaçation ko tinda te tant azo mona kazo zo la vita otika bino siko mutu tindi mutu boyo ko bandi ka pa ya biloko ne ba ni to sunga te et tout au fait ça va na bisoli et bon les réseaux sociaux oyo donc ezala eloko moko ke mutu akoti comme si na mama déjà dit moi quelque chose mais akoti na sena mama déjà dit ndenge mama déjà finga ba ndenge mama déjà sikola mutu ale kiko finga mutu ye moko te babanda ça peut finga lelo mama déjà fini mama déjà fini bana mama déjà fini mobala mama déjà fini ba finga fini ba innocent aza ko finga ba tumsu mutu ya yebi bango te mazo sanisa to zo finga makambo na tu nona ndefu za l'hôpital totika kwa appuyer buzoba totika kokotela babanja ba tupe mutafinga ya ba botika ye ezali makambo na ye na nzambe na ye et puis la plupart on a ka azolo ba pima kama nzambe na munoko na ye na azolo bateke kofinga za lisumu bo posa ina bile kofinga lisumu kofinga mabe kofinga za mabe wana kofinga kaka batu non eza malamu te otika kolanda bilanda parce que tozobosa na bapeshe nyonso tu baloba ya monene lisumu monene na ya moke ezalaka te kofinga ezalaka lisumu soki yo ndeko ozotala nga oyebaka te oyebaka obosana na yo mpona bavi ya ebele lelo zonga motu kofinga eza lisumu eza mabe koya konuire bavi ya bato na kati ya internet koya kobebisa réputation ya motu na kati ya internet c'est pas gentil to oyo tozolona yango wana tokobukaka un jour wana kotwana toleki nasi bandeko bocomprendre lisolo likamoni mama bizo koyebisa bino lelo na journal lelo naza na lisolo te naza na masolo ebele ya kobeta na lobi nazalaki touche komona deux collègues nanga basalaka makambo ya bien oyo nga navandaka na konti na kati ya chaine na bango nazwi mpe quelque chose maintenant mpona baposte biloko wana nga bi baoyo mpe bakoti awa naseki nga bi nzambe na ngai ye nzambe alola papa YouTube omona makambo na ozamona makambo na bato bazoluka base bato bazoluka bavideo ki vitesse okweyo otikali malamu te tochange mutu ya moto azwa position na ye mutu ya moto azwa bandi na ye neti nga naza na nga na bandi ya suka penza lesheki penza bandi ya suka wana natambola na malembe tokolongwala bino lelo tolongwela bino na Allemagne na mboka na nga na bandi tokende France yo komi na ota msusu na 17 na koma na 2h 3h matena komi suka na koma tambula malembe mokili ya batu c'est ça oh mama bijudo razana et puis lisusu na lingela yebisa bino lisusu kaka mama bijudo bandaka na ndoba koyebisa lisusu na sali lisusu zoloba totika koloba ke na yebi mutu na yebi bien c'est ça na bien te koyeba mutu bien za na te ngana za batu na koloba ke ba yebi nga bien ba yebi nga 80%. Neti sio lobi mama pichuna kiangata kukoni banga 60%. Na bandali mwana bandali 60% pasi kama na passe na biso akogwe banga 60%. Mami Zaina camarade nanga akogwe banga to tutaka ba 55%. To ye na Belgique mal joli na Belgique to ye binga ba 70. Quand solo ye binga te mama madi to ye binga 70 binga mwana mama. Donc ndenge mwana ma joli mama la biso na bijou la blanche. Oye binga 80%, oye binga 70%, maman la biso oye binga 90%, tamsu 85%. Mutu oye binga 100% ezali nzali. Mobali ovanda na mbetu bozala nini kolona surtout ayebi yo pe 100% te. Bala nanga bayebi nga 100% te parce que ta bakota na chambre balali. Bayebi makambo tamsu na sala ate bayebi nga 100% te. Donc oyeba ona yebi bien totika parce que ezali eza bato balinga kobebisa ba réputation ya bato nde baloba makambo wana na yebi bien ndeko la ngako ya mwasi aza kolela abi mama bijou na zoki libala nanga libala ngeli ngete be bala ndenge nini nga ye na nga limani sika
ndenge ezalaka kaka avant bapesanga adresse na nga bato demande bayebi nde basalaka biso avant bapesanga adresse na nga adresse oyo anatanda ezalaki na village moko boye bato mingi bazalaki mingi te nazali kokuta kantine moko bavillage ya balema so babwaki na bavillage na bamboka mpenza babwakaka mpenza na mboka mpenza ta mosuku koto wana ozomona bato te tozalaki na motu mwingi moko mwana mwasi moko ya motu mwingi tokutaka nde na barabis na biloko moko ya ndenge wana bahalo esili nzambe ye kokosala ngai grâce transfert na ngai ebimi batilinga mpenza na mwa ville na mboka mosusu place nakei nakei kokutana na tonton moko boye tonton ngo alinginga mokolo mosusu na arrêt kaka ya bus totelemi tantine wana oyo tomonaka ye na bazamba kuna azalaki wana ayebi sikoyo tonton abandaki kolinganga esali ke bapesani bambote apesinga mpe mbote kale nini okoma bien boye c'est bien nzambe alola akumisanga siko ntango tokei tantine wana asali makasi azwaka numero ya telefone ya tonton oyo tozalaki na ye parce que tonton wana apresentaki abi omoni abi boyebani mwasi nazolinga na bala ye donc tantine wana esika azalaki motema na ye eswe mutu mwingi motema na ye eswe esali pasi makasi motu na ngani ti ya ye kobenga tonton wana kobenga bengi tonton wana mpo lisolo ete elai te kobenga bengi tonton wana mwana moso apesi na lisolo azalaki wana donc abengi tonton wana mpona koyebisa tonton wana nini olingo bala mwana mwasi wana ndeyebie ma ekufela mbwa komeka te ntango abengi siko tonton wana ntango ebandi kaka tonton wana ayoki kaka ke alingi abetele makambo ya kopine na ye wana tonton wana tie me libre mbala moko kopine wana ayoki tu mo garçon otyeka ekolobeloko te kopine wana ayoki tetani mwana mwasi apesinga lisolo ayoki tu ndenge yaya wana azopwata mwana mwasi apesinga lisolo ndeyebie bien komeka kutu kolinga ye te ma ekufela mbwa azalaki na foyer moko kote na nga awa kolinga ye te nayebi ye bien nzoka koyeba bien wapi bakutelanga na banga bisi bandeko na nga te tika bakomportement ya boye koyeba bien wana eza koyeba bien te namona ye me nayebi ye bien te botuna nga nini ekosala te mwasi na mobali wana bakope na kopini wana mwa matata elingi esalama kopine wana alobi bon mwana mwasi apesinga lisolo alobi bon tokosala mama oyo je lobi nga na kobenga mama nani mwana mwasi wana oyo ayaki sika na alimani wana abengi sikoyo mama oyo abi namonaki bosololaki na kope na nga malamu oyebi ye ndeko na nga keba mobali oyo olingolinga avanda ngai na basi te akabaka te maboko makasi azalaki na mutu boye basi baboyaka ye kolinga ye te ma ekufela mbwa siko botuna nga nini mwana mwasi oyo ayaki sika ye mpe ayoki bazalaki na kope wana oyo kope na ye oyo yazwa wana kope wana bayoki nyonso siko ntango bakati bango bacouple donc bafiancé mpona babalanaki te babandi na bango koseka ntango apres koseka balobi no tokotika boye te balandi tantino na ntina mboka azalaka mpona koya komenase balobi tala vraiment tala mokili mama bizu tala mokili tala soki ezalaka mobali na nga tosalaka vie wana te me kope na nga alingaki alanda anga aloba bini loyo loko wuti na bamboka na bango seki mama oyo ayebi yo malamu seki ozaka ya ma ekufela mbwa nga na kobala ote kope wana alingaki andima me tellement lokola mwana mwasi azalaki sale alobi zela lobi tokosala ye vie nga na kobenga ye na kozala epai na yo to nayokana oya koloba mpo na ye mwana mwasi wana tellement aza na ye kaka batrouble sege alingaka kaka kobebisa bamédication ya bato asali lisusu alingi soki akritike mobali epai ya kopini na ye mpona apanza kaka couple wana oyo nayebi ye bien te ndeko moko lisusu boye abengi mwana mwasi moko boye ya bandala azalaka se na limaki awa abi namoni bitetelaka bidor tv namoni azotia bapromotion ya bamaison de passage nabenga ye nazobenga ye nazozwa ye te naza na besoin vraiment nakokende kini na décembre na besoin nabenga ye mpo nazola renseignement ya maison de passage oyo azosalela ngo mwana mwasi oyo ayebiseli nga ye bizuda nayebi ye mpenza très bien ipare azala mwana bantani botala ndani vraimen mutu olobi oyebi ye bien po obi ipare azalaka mwana bandani donc mutu oyo oyebi ye bien okoloba ipare te parce que soki oyebi nga bien seke na bandal seri moko tokandaki na kitambo tozongi lisusu bandal soki oyebi nga bien seke oyebi baplace nyonso to mama bibido atambola na Congo
siko mama bizu ye moko aza soki na mboka nini oyebi oyeba nyonso na totika koloba nayebi ye bien batémoignage wana nayebi ye bien ezalaka balamu te nayebi ye namonaka ye na nayebi ye bien te nayebi ye 60%. tala ndeko ya mwasi alinga bomela moninga libala mpona koloba te nayebi ye bien mai ekufela mbwa na likambo nini mai ekufela mbwa totika kobebisa baréputation ya bato eza na bato mosusu bazalaka soki aswali na moninga kozalaki bapire boswali abandi kolukaluka bato kobetabeta baporte mpona koyebisa bango te tozalaki na intel kuta intel wana afingaka yo totika kolandaka bato ya boye lisusu parceke nga bibili na vandi awa motu moko te jamai koyo oyebisanga te nazalaki na kamaradi nanga tobebani kamaradi nanga afingaka yo epi nayoki nakoyoka yo te parceke ntango kozalaki bakamaradi bokandeki kotonga nga oyaki koyebisanga te totika kotombola babiloko moko boye bato bazalaki na bango bakamarade baswani na bango bakomi kobimisa na bango basekre ekomi ya biso baotiaka ngo na bareseau sociaux ekomi ya biso bato bazalaki so na babolingo na bango basali bizoba na bango ekomi ya biso ya kotombola makambo basaki na likambo nini na site nini so tozalaka na batemp ya makambo ya malamu epuis na moma oyo miyebela zala malamu na ndenge na yo moninga malamu azalaka lisite bazalaka lisite so oza na makambo na yo zala nango bomba yango betelaka baninga masolo oyo ya bainternet betelaka baninga masolo na ndenge nalambaka kobetela moninga masolo ebandela bizaka na ntina motu te parceke mikolo kobebana keba aobilisa yo tozala vraiment mayele mama bijudo alobanga telefone na ngeli na lizoba te na bangaka appel te ke na internet motu mwa obinanga finanga na bangaka nde avant kutu nakotala bapolémique oyo nazalaka nanga motu akande kobengana na bameni kana bato na biso alimane mpona koloba nanga ta mosusu bizoba bato yango mpe nayebaka nanga bango na eza te kebanda mama bijudo akota azwa problème ya niveau internet non en tout cas bozala sage totika kotombola mabe to etufaka nde mabe omoni eloko so ebimbi eza ya mabe eyeba mama biso eza etufango na kopartage yango te eyeba ya moto mpa etufango na kopartage yango te na otiango na sengi nanga te eloko wana ya mabe ekosila na sele biso tozokontinue kaka moto asali mabe biso tozokontinue kopartage kopublie kosala tozokoteya toza kosunga te totika mpe kolobaka te nayebi motu wana malamu oyo nayebi ye bien ipare azaka mwana banda c'est déjà faux parce que oyebi nga malamu te loba nayebi ye oui nayokaka te azaka mwana te oui nayebi ye alobaki ya bien nayebi ye bien nga siko likambo na ngai ezono nde likambo ya bien wana nde naboyi yango koyeba motu wi nayebi ye mais pas bien nalingi bino mingi bozala toujours na bido toujours bozala jamais dessus mbotela motu nyonso tu oyo apartageaka bavideo na nga mbotela motu nyonso tu atielaka nga commentaire mbotela motu nyonso atielaka nga bageme mbotela motu nyonso to apesanga confiance oyo asabone na video suivi namoni bamosi napesi bino tu mbote esika bozali mbote na bamakopine na nga kasi nasi natangi bakombo na bino mama biju atangaka kaka bakombo ya bato basipataka nga mama biju na yaka kaka kopesa merci na bango bazosupporte nga natanga bakombo ya bakongo ya mabe te namoni mama na biso Marie Claire na Colonne bambote na yo esika ozali osupportaka nga namoni Louise mosa papa ando ya bambote esika ozali mpasi osupportaka nga namoni ma petite sœur Sandra Lina kwa na Hollande merci na ngo osupportaka ngai namoni lisusu Fatou Boka kwa merci na basoutien na yo epuis Fatou mosi ya papa Jean-Marie na Belgique merci na basoutien na yo merci na motu nyonso tu oyo asoutenaka mama bijou oyo alandaka nga na balive oyo alandaka nga na bapremière oyo apartageaka surtout bavideo na nga mbote na groupe na nga ya mes amis de vidéo suivi na moni bino nyonso tu kuna napesi bino vraiment bamerci papa bijou na arn merci na yo 007 na Francfort merci na yo na basoutien na yo merci beaucoup na ya Derek Mosi kwa na baconseil na basoutien na yo merci beaucoup na ya Mosi kwa na basoutien na yo merci na motu nyonso tu ayebi mama bijou alobi sa soutien na bino mama bijou aza eloko te soko soutien na nga mpe na kobosa na otela mataka kobwaka yo mpasi kosoutien na nga obetaka mosala na nga kara wala makambo na yo nalingi bino mingi bozala toujours na bino ofiki bozala jamais dessus mama bijou abetaka masolo oyo epesaka bato ba 1+
mama bijou ayaka mpona bapolémike ya buzoba te mama bijou asalaka makambo lelo oza deja apesa bisolo na yo na ndenge moko ya bien mpona epesa bato conseil eza ya ndeko moko asa minekanga une fois pesanga lisolo moko nazoboya turutelinga mpenza na makasi oyo balobaka azoforce nga tanga kombo tia bafoto sala boye nga alobi bijou wapi ngai asalaka makambo wana te nabetaki lisolo oka ifale ndenge nabeta ye asepela te nga alobi malamu tu tosepela te par rapport nayebi nanga motu mwana mwasi yango te navanda awa na banda koloba makambo na ye asala boye ntango natangi makombo nalakisi bafoto eza soki olingi nasala makambo bongo na participation na yo peut-être ekoki koleka parceke bakoyoka te mama bijou moto azoloba ngo te motu aza pembe na mama bijou moto azoloba ngo ube motu osali bavoice na yo nakoki nanga kotala yango na étudie yango nalekisi yango na chaine nga moko kaka boye nabandaka na yaka koloba buzoba yo tindinga oyo futinga eloko te apres nabeti lisolo eloli obeti yango mabe parceke tali bakombo te mokili eza trop matata bozala toujours na video tv bozala jamais dessus tokutani vendredi même heure 20h30 mama bijou alobi bozala wana toujours mpona kosoutenir nga partage video oyo kopesa kantine wana mayele alingaki abima alingaki alaga kota bapolémike tozongala biso kota batambola malembe nzambe akopambola biso bye bye na motu nyonso to atali émission nanga partage mpo etalama mama bijou alobi nzambe alola akopambola yo kotala bapublicité na biso koleli na yo kongo contacte video tv zwa place na yo na maison de passage na biso donc zwa place na yo réserve voiture na yo mpona baséjour na yo na congo toza mpe na boutique na kati ya maison de passage yango mama bijou alobi avant osilisa donc osilisa boye te kende nango ntina suka tala video nanga ntina suka tala bapublicité mpo nayebi te okobenganga partage video okwa ndeko wana alingaka kende congo abenga mama bijou apambola mosala na biso mpona ekende liboso nalingi video libai obizonyo zona bilore boutique tokotana biso tolata voya nsimba mbogartala ezali na ndenge na yo mwani balobi tokota lelo biso nyonso na bilore boutique tokotana biso tolata voya nsimba mbogartala ezali na ndenge na yo mwani eye na kati ya matonge maison de passage na biso maison de passage na biso ya ngoyo maison de passage na biso eza na baclimatiseur ezali climatisé maison de passage na biso eza na matonge na irebu A37 maison de passage na biso toza na baappartement oyo ezali ya 2 chambres salon cuisine tous les 2 chambres wana eza na batoilette na kati maison de passage na biso tozali na appartement oyo ezali kaka salon salle de bain chambre na cuisine tozali lisusu na appartement na biso oyo ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na oyo salle de bain na oyo na kati chambre oyo ezali ya pamba oyo eza kaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati chambre oyo ezali chambre salon cuisine salon ezali ya monene comme okokoyamba bapaya na yo na kati comme okoki koyamba bapaya na yo libanda mai na biso ebimaka kitoko courant na biso toza na balune ebele toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe ndako na biso ezali sécurité eza na sécurité ya makasi maison de passage na biso na matonge toza kobengisa bino mwana nyonso to ya poto benga numéro oyo ozomona réserve place na yo mpona ozwa place na yo ya kolala na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique oyo bazoteka baduver bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana tozali lisusu na nini voiture oyo totie na disposition na bino bato bozoya na katikati ya maison de passage na biso oyo tobengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV, contactez numéro oyo moni, réservez place na yo
ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo okozala jamais déçu. Merci. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye. Oui, botali vidéo na biso ya publicité, voiture na biso eza na Congo, mutolingo kende na yo Congo, contactez Bidor TV na voiture oyo tu komona okozala jamais déçu parce que Mama Bijou d'Or alobi eza po na biso ba diaspora. Mama Bijou d'Or naza na besoin ya ba partenaire. Yo partenaire place aux alliés, contactez Mama Bijou d'Or. Mama Bijou d'Or a besoin d'un micro, Mama Bijou d'Or a besoin d'un ordinateur. Vous savez là na musala nanga soko lingi au soutenir Mama Bijou d'Or na musala na ye numéro nanga ezawana. Merci.